ya nzambe nzamba batela loposo moine kime pa ya nzambe nzamba batela sobalinga tokime pa ya nzambe nzamba batela loposo moindo zalikozela nini ozongela nzamba bakoko na yo loposo moindo zalikozela nini ozongela nzamba bakoko na yo lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango liloba ya nzambe bomoi ya seko ekotikala seko na seko koko kimbangu zongela bana na yo bazongela nzambe na bango mama kipapita zongela bana na yo bazongela nzambe na bango mama nzinga zongela bana na yo bazongela nzambe na bango mama mafuta zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kobongeli zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokongiringoto zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokonga bazongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokomasina zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokolowa zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokolingala zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokobandale zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokomikondo zongela bana na yo bazongela nzambe na bango etikala bongo na kombo ya nzambe ya bakoko ya mokili mobima nzambe nangu ya tonda bolingo motinja munikisi kimbango nzambe nangu ya tonda bolingo motinja munikisi kimbango bandeko zoyemba bandeko boyoka bino banso boyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo nzambe nangu ya tonda bolingo motinja munikisi kimbango mokanzambe nzambe nangu ya tonda bolingo motinja munikisi kimbango bandeko zoyoka bandeko boyoka bino banso boyeba yango ete kimbangu kaka mobikisi na biso baindo bandeko boyoka bino banso boyeba yango ete kimbangu kaka kombo tata mwana pe molimo santu balandi émission na biso topesi bino mbote ya solo topesi bino mbote parce que biso tolingaka bino mingi ya solo lelo tosali ba recherche tozali musika na tina mususu te na tina ndenge bomonaka na émission na biso tolukelaka bino bato bazali na connaissance ya papa Simon Kimbangu biso tozali bato tozali kaka balukisango tozali bato tolukaka bato bazali na connaissance tozali koluka kaka bato bazali na vérité yango wana lelo tozali na mboka musika tozali na mboka musika awa na Congo na tina mususu te na tina ya koluka bato bazali kolobela likamo ya papa Simon Kimbangu ikoleleki bolandaki bato ya ndenge na ndenge balobelaki mfumu Kimbangu bato ya ndenge na ndenge ya solo bato mingi bakanisaka ete papa Simon Kimbangu azali kaka pona bakimbangiste te papa Simon Kimbangu azali pona mokili mobimba yango wana biso tozali koluka bana na ye bato nyonso bazali pembeni bazali kolobela kombe ya Simon Kimbangu bango wana biso tokobimisa lelo vérité lelo ngana azali na mopaya nazali na ye ya solo
azali mopaya ndenge mosusu mais ngai na bino tokolanda ye toyoka ye nini oyo ayebi mpona mfumu kimbangu nini oyo ayebi mpona papa Shimo Kimbangu ngai nazali kaka mowumbo na bino ndenge botindaka ngai ete kende koluka papa wana ngai nayebaki ete bino ndenge bopesaki ngai naluka ye ya solo nakopesa ye mbote bino bokomona ye moko akose présenter po aloba soki azali nani nakopesa ye liboso mbote papa mbote mingi ya solo mbote mingi vraiment sepele mingi ya Mbappé ndengo ye na komba nzamba bakoko kima na nzambe la tapona mokili mobimba liloba na nzambe bo moyen seko oya bakoko ekotika la seko kima na nzambe na pesi bango mbote pona mokili mobimba. Voilà ya solo papa bato bayoki mbote na yo kasi balingi bayeba ozali nani kombo na yo ozali nani nini ozali kosala kati na siko tozali ngai vraiment bayebi nga mingi na kombo ya Mangongele nazali moko mopanzisa nzambe bokoko to babengi messager de Dieu de nos ancêtres ye wana oya za koloba lelo oya kutanaki na bongolo meso mwene moto balobaki kasili ko wa mais ye de lazali koloba kati na bino o boza ko benga Mvuluzi Kimbangu to ye lelo na lisanga na e kapona ko yebisake likambo alobaka uta 1921 bwana pe mayele ko kitela bilenge babosana teke to sito botami to zasiko koba mokili ya sika o babengi Kongo ya sika yango babenga nga mingi pe prophète bamusu babenga nga limoniseli bamusu babenga nga molakisi ndo nazana bakombo ebele pona bwanya o mayele ekitelaki na nzamba mpungutulendo ya mbanza velela ngayo naza koloba Mangongele en personne messager de Dieu ya bakoko babiso. Voilà ya solo toyoki komona ye papa Mangongele ndenga lobi azali messager de Dieu ya azali moto na nzambe ya bakoko na biso ya solo ngai na sepele introduction na ye parce que nzambe ya bakoko na biso bango na nde tokoki kozongela tokoki kokende su na nzambe ya bapaya te ngai na sepeli papa Mangongele ya solo na yebite lisolo to ye nango lelo ezali lisolo ya pasi mais ezali lisolo ya esengo ezali pote ofongola moto mwindo pote olakisa na mokili mobimba ya solo biso nzambe na biso bokoko na biso ifo yo ndem tokolakisa yango ngana azali kaka mopandisa ngo papa Mangongele na yebite lelo to ye na lisango ya papa Shimo Kimbangu yango le to ye li awa liloba nino ko koloba na bato baziko na monde entier ete papa Shimo Kimbangu to fumu Kimbangu bat babengaka lisolo ni ko kopesa pa ya batu po ete bakwa kofungama esengeli nanu batu baye bananu pona Kimbangu baye bananu caractère ya nzamba mpungu oya keli mokili biloko na nzambe pe baye ba forme géométrie pe arithmétique o ezali na kati ya mokili mobimba ke nzambe akailaka forme moko babengi diamant ezali na forme moko vraiment solide ezali na 2,44 et puis na kati kuna solide mususu à 2,45 ezate même okena poto tuni bango ba mindele bayebi makambo nazoloba Kimbangu tanga lobaki na 1921 ngai nazali na ete kasi ye ayekati na biso bilenge poto bimana ye elongo yango na mbela elaka na ye ko lekate lokola mayebo esili kopola eyebisamaki polele ete lokola ya lakaki ete moyindo kolongwa na kati na boumbu aye sikoyo na kati na bilenge po atolakisa eloko kani moto moyindo esengela zana yango pona makambo babengi la technologie invention fabrication pe connaissance ya ko zwa o babengi création ya matière première o ezai ko égorger la République démocratique du Congo sur 2 345 409 km². Congo na biso soki tolani na bolamo azana 26 grandes rivières navigables 31 millions ya petites rivières plus ou moins pays des grands lacs et puis azana 7 volcans où ils allaient régorger tout étendue de la terre azana 400 exemplaires ya ba poissons où ils na fleuve Congo pe lelo azali premier na côté Italie première matière solide ya Nzambe akelaki yango ezana kati na République démocratique du Congo celui aussi côté forestière Congo azana 250 millions ya hectares où ils allaient régorger pe za côté na banzete partout au monde azali ko fournir sucre naé azali ko fournir bilamba cotonnade azali ko fournir huilerie pe savonnerie azali ko fournir toute l'explication du monde pe na côté hydroélectrique cela veut dire ponanga Kimbangu tango ayaki na kati na biso alobaki ete na pesi batata maele ba pesi mukongo lelo na ye pa inayo linga ete moto moyindo alonga na boumbu oyo kende pa ya bandeko bayo yebisa bango ete Kimbangu akufate azali mokili mobimba e pa moyindo azali ye azali kati na molimo santu ye azali molimo azali pona ko kengela moto soki bolobi ba angelu bakufa cela veut dire elingo lobake bakoko babiso bakufa kasi lokwa bino bolobi ke banjelu bakufa te elingo bake bakoko babiso bakufa te nde yango na démonstration elekaki ngai nazalaki kati na momoko ya 1921 te mais na lelo nazoloba ete ngai papa mama Équateur cela veut dire bon moko ya Kimbangu eponi ekolo te ndenge uti koloba félicitations yango naza ko démontrer ete na kati na création invention pe fabrication esengeli peuple noir ayebake qui est Kimbangu caractère na yeba est-ce que asalelaki nini pona akoma Kimbangu o bato bazobenga lelo mobikisi
Nzambe akelaki na lolenge nini? Est-ce que asalaki na forme ba angelu bakufaka te, ou bien azali na kati na bonzambe oye nunaka te, ou bien azali elimo santu oye bachaka na boloko kasi ekufaka te, esenge définition na ezala exact pour na ba prononcer que oui, Kimbangu il est mort. Lokola biso tokutanaki na ye na vertu na ye ngamu naza mutu liboso te, bambuta o bakutanaka na ye ayebisaka bango makamu nyonso, bango baboyi kolakisa bosembo ya caractère na ye. Lelo lokola ye pa na ngai na botami na ye. Na ye na elaka oyo ke mokile ba ke l'homme noir azali prêt ya kobimisa nouvelle technologie oyo eko dominer tous les carences mondiales oyo za ko dégager que l'homme noir azali na signe la paix dans le monde dans la paix. Signe wana oni azana ngote. Ni Europe place outil azana ngote. Azali signe oyo azali retrouver dans le centre de la terre sur base à 5500 degrés. Ya rayonnante ya moi pesa kozwa 5000 ampères, azali ko parcourir 8 minutes 17 secondes, azali ko pesa biso na rayonnante pour na ko magasiner 50 Hz. Ya chaleur ya Congo, azali non climat tempéré place outil. Ya mwana ngina na kisaete na makama Kimbangu ifo toyeba ke Kimbangu atikaki bazoba te. Atikaki ke moto moyindo koza maele koleka mundele. Mais d'où vient ce maele? Ça vient de la nature. Et si tous les atomes mondiaux ezali ko regorger RDC. Et lingolo ba pona biso ba messager, toyena kopona to yina mutute parce que Kimbangu tango yaki alobaki poleleke boboya ekolo mon côté. Boboya pe ba mindele te. Bobota na bango, babota pe na biso. Na tango na nga logo lezo koka bokomona ndenge zaka na 1960 ba mindele bakoya ndenge le kaka ba parti politique ekobota pe ba yo bazana kati église bakoporter bakoma bakonzi na mboka oyo Bible lobby va servir de main traité. Remettons en César ce qui est en César, en Dieu ce qui est en Dieu. Mais au Congo ça devient d'autres choses. Au coup les gens sa panique que les élus au bazaki na église les loba komi ba candidat na kati na République démocratique du Congo elingo lobake bwanya ya maele elingo lobake côté wana Nzambe azali moko toyeba souveraineté ya Kimbangu na caractère si na biso pe batolani nzembo tikate Nzambe apambola biso apambola pe bino biso to sepeli mingi na nzembo na bino ndenge bopesi biso tozongi toujours na plateau na biso tozali ko continuer toujours na le messager ya Nzambe ye wana ne papa Mangongele ya solo papa Mangongele bato bazali ko landa biso bayebaki to kutana ngana yo lelo babenga kinga mingi na telefone balobi ki pesa biso mituna bapesa kinga mituna bayebaki o ngana ko tuna yo lelo na ebite te katne sikoyo na tuna ki osoko zalinga ngankisi olebo zalinga ngankisi te yo ali mosambe linzambe ya solo zali ko landa kaka mvuluzi na biso Simo Kimbangu kasi mituna mususu ezali balobi na tuna yo pona ni bozali na Bible te. Bon, c'est plaisir hein, parce que mon Bible est un fondement moko eyaki. Ce qui totali 72 conciles au basalaki Ancien Testament n'importe quoi l'homme noir a ça ko identifié ba bien de la nature na lolenge ya bakoko nae. Ce qui est Nouveau Testament et c'est là na 40 écrivains au basali na académie et puis ils allaient le propager et y uniquement pour na ko remettre biso monde nouveau à Jésus-Christ. Cela veut dire accomplissement la parole wana et ce concerné pe bisoté parce que biso tozolanda bakoko ba biso ba yebaka Nzambe na réalité pe na le sambo pe na logique na bango pe na caractère na bango. Bible za ko laksa bino ndenge balambaka mabendete ndenge balambaka oyo babengi ba biloko oyo boko sana ngo machine te. Bible zo laksa bino lolenge ya ko traiter nzoto te. Bible zo laksa bino ndenge ya ko lona te ndenge ya ko bimisa biloko te oyo Nzambe akelike ozu eloko tel. Bible zo laksa bino lolenge ya mai na bino te. Tala pays de 7 volcans na uti kolobawa pays des grands lacs na uti ko yebsoke Congo oyo zomona ezali na mai na ye babengi fleuve Congo aza na 4700 km. Donc banana luala bati na banana soki totali lolenge oyo ya zaleli blagite 125 millions d'hectares ya zamba oyo ezali vierge ezana banyama jusqu'à ezana ba gorille de la montagne den tolobaka tango nyonso elingo lobake Bible akoko l'acception biloko wana te biso nde bato ko laksa biloko wana de plus que la Bible yango na lobi que Bible ezali 66 livres 39 livres anciens 27 livres au Nouveau Testament. Ezali mukanda moko ezali pena munene te parce que ngai namona yango déjà que na donc ezana ngo mingi te par rapport à makambo Kimbangu. Yango na lobi que toye ko la nature pour to inventer to fabriquer pardon to créer ou lieu que to landa oyo ezanga création. Yango biso na Bible to tanga ngona ba référence pour no pesa réponse. Mais mais ceux qui ont la Bible te papa ceux qui a solo ba référence faut to na mukanda moko o ezali ko loba ke non likamba Kimbangu faut botangela ngo boy o ezali ko loba ke non pour bosala invention faut bolobela ngo boy mais to na mukanda te ceux to sala ndengini parce que ba musulman baza na Coran na bango côté mususu baza na Torah ba mususu pe baza na Bible na bango mais biso siko to za na nini papa mais on le dit bien au moins te ke bango bazalaki déjà na invention écriture
Bon, l'homme noir n'a pas l'écriture. À part biso bato une écriture. Avant, comme mikandane, il faut une écriture. Il faut boyer linguistique n'a bien parler combien de notes. Il faut boyer gamme de fréquences. Boyer vitesse dans la mu pepe. Rayonnante ya mo inabino. Boyer secret ya univers ou beng planétaire nabino. Boyer condition ya saison nabino. Mais Congo pasteur to batutu lobo makambo ye kulisaka batu makambo. On a okuta on a parti à classe. Mais na ndenge nazo loba kimbango azali générique ya nyonso. Dozo laksa yo comment le ciel, comment planète obabengi ou bien na mabele, alors l'action secret en maya, l'action secret ya likolo mu pepe ça la kanini, comment ba kilowatt ba on désolé. Nyonso wana kimbangu mtazo. Donc kimbangu donc azana maele ya monde entier. Donc yango na lobi ke toki komi la kisate. Batu batala réalité. Yango to loba ke pona ko découvrir véritable mutuana, bo organiser union ya mangomba nyonso. Bo la podium atana stade de martyrs, bo benga batu, ou bien bo la conférence. Donc, il faut tout ça là tout, na ba konzi, ba comprendre qui est Kimbangu pour avoir bonne voie, il y a que diriger tous les grands pays, au bengi monde entier. Parce que le monde des alliés causé la rendez-vous à Kimbangu na RDC pour na tout big ça va mindele bazana trouble, il y a que ça la guerre. Trouble, il y a que matière première, il y a que inventer mbangu mbangu. Mais bazoye bate que s'il y a la paix dans le monde a la paix et peut se mettre ange mon côté. Ba ange nyos ba ocha trouble bazo peksa guerre te. Ba ange nyos bazo ndima, ba kufa ngamba ba noir. Bazo makina na bango basala ba invention bazo ba diamant ba kenango mais lelo kimbango ayeko freiner que l'homme noir akokufa te na makamba angelou foyeba descendance na origine nae pona abima na kati ya pasio yango na lobike kokoma biso just tokomi tozo c'est la rendez-vous universel ba to ba lobike bazana ba écriture ba ya to démontrer nani azana vrai oye kopesa bokomi wana basala grand livre sacré o ba bengi ke liloba ya nzambe ya bako ya bakoko soki salemi mokila ba indo pe telemi na kombo nani nzambe ezali problème na ngamo côté parce que ba beto za 16000 o to kobotama après mangongele ba mususu bango no moni après bango ba mususu bazoya donc nombre ezali kokende siko to wanga na nani to koboya nani to koyeba mutu nyesu na tableau ne exercice ezali neska ba koyeba invention e kozana ba forme géométrie il fait ça là forme arithmétique il faut yebango faut yeba forme nzambe asala nini pona koma ko inventer so ba mindele bazwaki yango awa parce que mutu mwindu alingaki poso mundele mingi azolula mingi biloko eumelaka te nde azokumema ngwawa mais mundele azozwa biloko eumelaka oya mboka azokino kobomba pa na akena ngopana bango bon siko yango na siko kimbango aye ko stopper que l'homme noir aye ba secret ya nature invention fabrication so na zo répéter boye parce que sina bina no tangelo ba invention tableau faisala au moins ba formule o ba bengi physique donc kimbango azali zobate azamu to azana sagesse nzambe so on Salomon azaki petite magie 40 secrets to yokola kangwa azana 72 ba angelu bazinga ka table nae cela veut dire ma petite magie ya mike mais ya nzamba mpungu azali kolo ya ba ange cela veut dire faut te dévoiler bazalaka na gebura bazalaka kuna na yosod na ba planète lokwa ba Mars ba mastrienne o ba bengi ba martial ba vénitien turien donc batouana tout bazali ensemble ba ange ba 72 côté ba musulman ba proclamer 99 non il y a combo ya nzambe ya ba arabe et sali 72 djinn pardon 99 djinn et puis va présenter 100 moins 1 avec libation ya tachibir ba chrétien avec o ba bengi chapelet ceux qui tous ensemble ils allaient fausseté na kati ya nzambe ba koko et c'est ngel éliminer certains ba principes pour na remettre l'homme noir na principe nae ne kimbango azosenga mais jusqu'à présent le roi bakangami na magie wana ya petit niveau ya aucune arrivée de ngange ya kozwa ba hémisphère ya ba hindouisme o esali ville ya Kinshasa kozwa ba examen ya ba Ganesha koyana ba monstre pona ko magasiner bango kolesa batu biloko ezali proprié na nzambete kosala makambo etali clonage kobimisa esprit ke mobali abala moninga mobali kobimisa esprit ke lesbienne abala moninga lesbienne ozoma déjà que tout à fait normal que le monde change avec ba o bazo détruire nzambe nzambe za koloba na ngongo ya satelemeli biso ba indo toyeba kimbangu azana cerveau ya calcul ya monteur te monteur ko katana même machine ya mupepe etambolaka mayo ekokamba mokili comme nango fleuve Congo Chute Livingstone ezana 450 km de Kinsuka jusqu'au-delà azana 33 chutes de Lualaba jusqu'à au-delà 100 chutes Congo dans 100 millions de kilowatts azana énergie potentielle pour alimenter le monde entier. C'est là où toutes les machines du monde sont fabriquées. Les places sont botami. Bon, nazoe ba pays où gagner bisoté. Nazoe ba nangate. Yangwa na lobby hein. Soki batu balingi ba yeba ba benga kaka batu tous les grands tableaux.
Parce que le problème est qu'il y a une formule dans le tableau, qui est non l'homme noir, celui-là, qui est donc Azanani na Kabosh. Est-ce qu'Azali Zoba? Or, Kazali, première mouton Nzambakela, oh, Elili Nelati Mundele. Mundele Elili Zaka Pembete. Ngande Mutalatanga. Donc, Toyo Kanabien. Mindele Sobola Napsem na Pote Bebe Balingala Bali. Donc, vérité, Ezakoya. Le roi Tokomi na tango vérité, Boki Mate, Tablonde. Bino Matobagi na Chik, Chik Moussus Bezoya. Voilà, ya solo Chiki Moussus Bezoya, ya solo. Biso to Alexa émission yo peso ko kebite nzambe soka sungi biso to ko tia yango sous-titré bino ba mindele bolanda émission na biso ya solo toujours féliciter bien to pesi bino jambote na musika ya solo bo continuer ko landa biso ngi bolanda biso toujours soki bozali na mituna bobenga biso na ba téléphone pe na ba boîte na biso email bo komela biso to kozanga ko répondre sengo mingi lelo na mimoni ke bilambo nga na lati ezali na tina te parce que ezali ya biso te ezali ya mindele kasi lelo na ko mona penda bilamba na biso ezali soki na mizali na ngo bolenga bomona na lataki yango mais pona zangi yango nazali na ngo te kozanga pe koyeba yango wana zangi yango kasi mikolo koya toyebi ke tokolata penda ndenge bakoko na biso balataki nga nazali ko continuer mission na ngai papa ya solo ozali nganga te mais ozali très intelligent ozali pena mayele mingi ozali ko laksa na peuple te ya solo photo zongela bakoko na biso donc bilamba oyo ezali ko loba makambo papa mais na yebite so to robito continuer mission na biso ndenge bazali ko landa biso pona bino ndenge bovandi awa Fumu Kimbangu to papa Simo Kimbangu boyebeli ndenge nini azali nani pona nini bino bokoki koloba pona bato bazali kolanda biso papa Simo Kimbangu azali nani parce que to tamboli ba place belle to ko sala ba recherche na biso mutu nazali koloba na ndenge na ye papa bino pe na ndenge na bino to yoki abozoyimba banzemba ti ya Simo Kimbangu to yoki abozali koloba makama papa Simo Kimbangu papa Kimbangu pona bino azali nani donc il fallait to yebana no Kimbangu azali no 1 mobikisi nyangai azali kola koko na biso ngana kobengi su papa te koko tango lobaki alobi mwana na pesi batata na bino mayele ba pesi nga mokongo omoni mboko oyo mutu moko te azalaki na voiture mutu moko te azalaki na mwinda na ndako na ye mutu moko te kobeta tolo ke ngana azalaki ministre to azalaki président wa ngai nde mutu na banoko lobaki bokozoba poste wana nyonso mwinda okoma mundele okoma mwinda yango siko toye na technologie ba mindele ba kokende bokotika la bino moko bokozala indépendant donc bango nde bazana bana kata koyeba ke soki déjà be mission bezo leka na monde entier ezani Jean Maël bonya pe Maël kolani ya mesa yani Jean Maël eza tik tank ya mitumba ya ma arme te j'ai de Maël donc nzambe na bisala Maël ko sukisa makambo ne bebe bisaka poso moyindo nde asala ke Kimbangu azalo koni ti mutu azali ko sopela biso ouverture parce que biloko yo ba bengi ke matière première soki tolingi toye ba secret faut toye banano mutu ya pesa kanzela ndenge ba pesa ka na ba chef du coutume oke na mboka avant zwa nyama il faut yandimela soki yandimeli yote atoye na makasi na yo na maele no utina na poto okozwa nyama te cela veut dire coutume na biso ezali na système ya libation système ya magico-religieux, système pe ya fétiche, ba système nyonso wana eyebani. Ba o baza ba nécrophage, ba âme errante, ba âme extase, bazaka na kati ya phénomène ya bonzambe oyo ezali ko bebisa Kimbangu. Soki tozu siko makambo etali Kimbangu ezotanga biso toyebi na kombo ya mvuluzi. Mvuluzi na Kikongo parce que moi je suis de l'Équateur, tango ayaki alobai ke mwana ngana kota pe boloko ya ekafela. Na kota pe boloko na loa. Nakota pe boloko na Kindu, nakota pe boloko na Lusambo, nakota pe boloko na Kasapa. Baye ko kosa makambo ebele, mais yebaka ke bamboka nyonso nga na leki, natika ki bilembo ete boko botama. Donc elingo lobaka ke bilembo ta place mon côté. Cela veut dire Kimbangu a sali tour ya RDC au grand complet, ndenge fleuve Congo et bandi na Lualaba kinoti na Mbushir. Ndenge Kimbangu a tamboli a fouillé tous les 26 grandes rivières on azolo balelo grâce na ninga na yebiango. Na ye ko ba technologie yo grâce na ye. Ça veut dire po na ye soka bani ko alimenter yo sagesse wana eza ko ya lokwa net ozotala émission na TV. Ya mwana nga na Monique po na nga na sina bénéficier 16 millions 740 000 technologies. On a pesi baninga na nga lelo bazolanda ngai plus de 23 000 o bazoko ya ko encadrer le monde d'aujourd'hui. Nyonso wana na Kimbangu. Ah wana na Kimbangu. Na ye ko bénéficier 444 directions. Na ye ko bénéficier 444 000 livres. Oyo lelo naza ko élaborer na baninga chaque eloko na eloko ezonga na place nango parce que soki toke na ferronnerie l'homme noir crée toke na spatarie toke na boisellerie toke na sculpture toke na makambo oyo etali parcs nationaux
ndenge eleki na 1934 1936 1938 roi Léopold II pardon roi Albert Ier ayaki na RDC na Goma na Kivu à l'époque atali banyama na biso abaptisé parc Albert Ier. Est-ce que parc Kimbango soyo kango mukolo banyama na babaptiza été basele ata monument te basele pe loko moko te babimisa pe campagne na été. Cela veut dire tout ce que nous parlons c'est contre bao bazali na système magico-religieux. Néanmoins bazoko bénéficier petite magie moyen ba égayer Congo ezate Congo tozonga en échec suite que batikala ko sambela spirit mundela zozo matière première azoki ne ko inventer yo l'action que sambela bikeko nae sambela bana kasi nae sambela batata mwasi nae sambela banoko nae yo siko noko nona na sambela kuna yo mona kasi nona na bayibi banoko na bango za banani papa ah banoko na bango lokola Jacob tataleki na bango lokola Abraham mama leki lokola Sarah soki tozi lokola oyo mama nani mama Kulutu oyoki mama leki azalaki mama Kulutu azali mama Kulutu komo na ye nani oyo babengi nani Ketura azalaki mwasi ya liboso ya Abraham akufa na Afrique Jacob akufa na Afrique Isaac akufa na Afrique Yesu awa bango nyonso awa lelo soki tozobeta fondement ya Israël mais France muta autoriser ba juif bazwa makamwana papa yo makamwana oyebelango wapi bon ngana zana maele ya koyeba naissance ya monde cela veut dire Kimbangu azali na naissance ya koyeba monde Kimbangu azana naissance ya calculatricité oyo baza ko inventer que 2006 avance la té Kimbangu azana calendrier universel il y a toute étendue de la terre yo kotaki classe te papa Olanda ki angote na école université tout ça ngai pena soki bolingi aboko tuna ba classe nyoso bana Congo basala soki ba mona kombo na ngape na kati ba proclamer kake nazalaki mais nga nazaka kuna te ngai besoin ngezali ke Kimbangu alobi ke bokoza maele koleka mokili mobimba na kombo ya nani ya Nzambe Nzambe bako ya bako yamba makamu nyoso bo sala boloba Nzambe bakoko na biso kabile so maele tolingi to sala musalo ekende liboso si place pe maele sani na mupepe bongo la meso mwene voilà donc balande miso na biso ya solo kozala mayele ezalika ko kende université te kozala mayele ezalika ka o gagner l'examen d'état te mais kozala mayele ezali il faut luka liboso Nzambe bakoko na biso bapesa yo mayele ndenge ezali ko landa tata ya solo ngana moni ne miso na biso miso bazoba ngana za zoba te na bandi ko comprendre siko na nani ya Nzambe ya solo papa ya solo na kombo ya Nzambe émission ezali kitoko parce que ngana ezali ko sepena nango ndenge pe baninga bazali na yebiki ya solo payo bozali ezali place mabete bozali ko yekola maele na kombo ya nani ya Nzambe ya solo tozali ko continuer émission na biso donc papa na yebite maele oyo yekoli o répondre ngai teti lelo yo ndenge na expliquer ki ndenge na tuna kiyo ete pona bino papa Simo Kimbangu azali na lobaka azali mvuluzi mais au développement qui angote mvuluzi na ndenge nini bato bazali ko yeba bato bazali ko landa biso bato bayebike mvuluzi ezali Yesu Masia bato balobaka Yesu Masia mobikisi ezali mvuluzi mais yo lobi lelo papa Simo Kimbangu mvuluzi okoloba ndenge na bato balobaka ki Yesu mtali mvuluzi Simo Kimbangu azali prophète azali mvuluzi te vraiment on a très bien que tant on voulait Kimbangu ayekati na biso bilenge alobi yango bien que na pesi batata maele ba pesi nga mukongo ba développer makambo ya Yesu ezali ba oyo bazalaki coloniser ngana za colonisé te donc na yé na un monde nouveau qui s'appelle Congo ya sika ezana ba énorme nango ezana caractère nango ezana modèle nango oyo Kimbangu atikaki ezana caractère oyo ezalelo te caractère obo mona ezali caractère ya colonisation c'est pour cela mvuluzi ezali Yesu te Yesu makambu na ye ezali fondement sokozwi Jean 16 na verset 10 okolobaki donc pardon okomona ke kuna na kati balobi boye que nakei epa ya tata pe bokomona nga lisusu te je vais au père et que vous ne me verrez plus donc Yesu atasu na lobi lelo na 100 millions 882 100 milliards 2006 4 milliards ou bien 100 bizaines ce qui combien o bakotanga Yesu akoyate ezali histoire moko pona kopesa l'homme noir retard na observation ya science ya technologie nae nde Kimbangu alobaki ke nga nazali mvuluzi nazali mobikisi na bino donc Kimbangu mutakoya te Kimbangu akoya comment asa yaka déjà tango ayaka na 1921 bakangaki est-ce akoya sous deuxième fois est-ce ya kufaka bato bakangaka bachaka na tono tala mutu mwindi kondima no témoin makambo liwa wana te parce que ozalaka te papa Ndimbelelo azalaka papa
oyo babengi ke lelo yo soko olandi makambo na 1952 na le 29 7 mois na esika mama Mikala autaka kuna na loa okomona ke na loa kimbangu ayaka na nzoto ndenge na zaboye na le 29 7 1952 Mangongele n'est pas encore né mais alakaka bango ke bokomona bana moko bakoya na poso mususu pe na maele mususu ata boteyi bango yezu bakoloba kaka yango ne enyokolaki biso. Cela veut dire pour ngai makambo kimbangu ezali histoire moko ya kofondé te parce que soko lobi ke baptême ngai na yebi ke kimbangu tango babatizaki na ba mupete mais na ba protestant na rivière Tumba na époque wana ezalaki une époque coloniale ezalaki volonté pe na kimbangu te kimbangu batu bazolo baka akobotama kimbangu akufa te pour le moment mutazo coordonner monde entier c'est kimbangu yango mona loba ke bokomona ba garde du corps na bino bakoya ba mindele bakoya na ba arme belé okengela bino bakoye belé so bomoni bango boye ba ke na ça déjà et pas bino bozali ndenge ba mindele ba yelelo awo baza ba garde du corps na biso bayo kengela biso donc bango mongo ba yebi ke toza déjà yo poza déjà lokola oza déjà yo po botami na likambo wana ngape na botami nango donc tokozala 16000 o bakoya na prophétie ya même parole même éducation même connaissance nde bakobenga bango bamvuluzi tango bakobima partout na ba mindele pe bakoya bakozapena mundele azote ya kimbangu akoya pe na idéologie ya création invention pour la matière première ezali awa nzungu ya monde ezali awa bao bazoya na ndenge ya ko baptiser batu et koza souté parce que ba énorme wana nde kimbangu alobai ke il y a un monde nouveau qui s'appelle Congo ya sika ekoya yango no monike kimbangu esengeli ba yeba ke soki bakonzi ba yebi kimbangu te aucun jour bako diriger mboka oyo soki bakonzi ba yebi ba site ya kimbangu te ba meki kotia elembo oyo yaki ko dominer ndenge bayaka na ekeko ya Maria na 1891 o babengi Notre-Dame bayaka na ekeko wana balobi nini Maria simbi mwana ya mundele na loboko ya mwasi bongo mwana ya simbi drapeau indépendant ya Congo ezana couleur bleu en or étoile sikoyo Maria mwana mutu mwindo afukami na se na 1891 makamna zoloba azoko fuka mapona koyamba Maria kwa zangi mama bayeko pese prière ke prier Maria le sako otondi gracia mokonzi azali na yo andimi ondimi sami yamba basi banso bo siko mama kimpavita tokotie wapi mama nzinga oya pese kombo ya Congo avant le batu badondwa eutaki na mwasi siko mama nzinga pese kombo ya Congo totie wapi kombo ya Congo bangala mutu bapesa te kombo ya Congo eza baluba te kombo ya Congo batu bapesa bakatangete kombo ya Congo ezali kombo ya Congo epesa mi na mwasi kombo ne nzinga. Bon, tant on appelle ça comme on a Congo, appelle ça qu'on a énorme puissance na yango oye ekosala na génération ya bato ba kobenga bona kombo na ke ba Congois to ba Congoise to le ba kati na monsieur Voltaire na préfixe ke congolais ou bien babenga Togo ou bien Togois ou bien togolais, je ne sais pas, ou bien anglais ou bien anglais ou bien anglaise, je ne sais pas parce que makambango ba synonyme et ça qu'on appelle ça désordre. Ndena maela kimbango isingo skoto zongisa mémoire à l'homme noir. Na mémoire nae parce que le sambo nae ça kopesa alimentation il y a énergie il y a quoi pesa l'homme noir ayeba puissance divine ya sacrement ou babenke l'homme noir est sacré par un seul Dieu qui s'appelle Nzambampungu ou bien Nzakomba ou bien Mungu Baba azana ba kombo na ba dialecte nyonso bo soki to réunir ba dialecte to komona ke ba mususu na kati ya ba tribu na bango bazo travailler na kombo Nzambampungu na système ya ba amérante système ya ba am extase siko soki tozi ba système mwana kimbangu na kata zate e yango est-ce qu'on azomona ba mangombe ebele oza kokoma koma kimbangu liboso mais na kati ya caractère okomona ke bakokwea un examen oyo ekoya ko réunir mangomba nyonso c'est pour cela esengeli ke na ngongo tozali ba mangomba nyonso ou bien église kimbangiste oyo azali papa ya ba papa parce que depuis le 4 décembre 1959 na Matadi Mayo tango bandimaka kotia premier pierre ke kimbangu azali mobikisa biso ba muindu ba belge balobaike azali envoyé ya Nzambe. Voilà, merci ya solo to sepeli to zui mwa mingi to comprendre pe makambo ebele balandi émission na biso bozali kuna na Europe ya solo bino bolingaka mingi bato baza na connaissance tata azali liboso na ngai azali na connaissance spirituelle connaissance wana ayikolela na ba université te connaissance wana ayikolela na ba école te ya solo connaissance wana ndenge auti koloba awa azui ngo pa ya mvuluzi kimbangu
azwi yango pa ya mvuluzi kimbangu ya solo tozali ko continuer émission na biso kasi po to continuer émission na biso to ko senga nane mwa nzembo comme ça biso pe na kati ya plateau to mela mwa mai bongo nde to ko continuer émission na biso ngana linga bino mingi kolanda biso bato ya kisasa ba ko comprendre mais bato bazali na poto ba ko comprendre te balobi ke non tata ozaki na liboso azali ko loba makambo ya solo azali ko loba vérité kasi eloko moko to remarquer ozali ko sala biso pasi asimbi nzete ya ekeko balobi ke ekeko ezali idolâtrie na yebite papa nzete oyo simbi tant que je sala yo pasi ngana tuna ka mituna oyo batu balingaka na tuna nzeto ezali pona vraiment omonia eza plaisir faut yeba ke nakata France président Jacques Chirac félicitations les grands mokonzi na pesa yeka na bwanya biso ba congomani oyo babengi ba Kongois parce que ngaza ka Kongois hein ba mama Afrika ba mama ya Congo ba e bango ke bokoko na biso eza na sculpture yango art vernaculaire. Ils ont déclaré na misé au président France Afungoli. A eu 3000 exemplaires à art au Yachango na misé. Tu l'as dit en information à RFI. Est-ce qu'il n'y a pas un gang? Est-ce qu'il n'y a pas qu'on a prié Babike Kouana? Ils ont qui cité pas. Ah bon, il faut y avoir art vernaculaire misé Émile Pachan. Ils ont puissance c'était Thomas Yelo yo zwa kayuta na kate keko. Oh yo donc ils ont art vernaculaire. Pendant l'accès l'homme noir azana bikeko nae mais akaki cité parce que oh yo ils ont na wiko sambe la ngote. Oyo ezali art vernaculaire décor donc na simbi lokola nzete oyo bakoko na biso babandeki kosala ba bilongi ya banfumu lokola oyo azali mfumu ya 17e siècle oyo bomoni oyo batie pe na mbongo tango wana bakuba avant esalema il faut yeba origine ya ilunga mbidi na bana nae ba forma ba chokwe ba forma ba lubakat pe ba forma lisusu oyo babengi oyo babengi moins théave oyo lelo aza grand chef pe ba formal ici na kati na ye kianfu oyo formal lelo bandundu bango tu bautaka na Congo d'Antotila esika oyo nzinga oyo abandaki ya mwasi autaki pe esika ba descendant ya ba premier roi ba Nimi Kangala oyo babandaki mokili oyo ba grand fumu oyo toyo kozwa lelo oyo ke ba fumu mususu bandimaki baptême na 1507 kino 1693 lokola ndenge tozozwa ye moko nzinga nkuvu andimi jwa au premier toyo kozwa koko ngobila ngampama aye kondima kombo ya Sebastiao toyo kozwa ba kombo lokola koko ngeliono ampoaba aboyaki kombo ya bamindele tozi roi mankoko hilo aboyaki kombo ya bamindele bebele o bazalaki ngalie manganchi azwaki kombo inchi azwaki kombo ya mindele te azwaki André te azwaki Jacques te donc tu as vu maintenant que Selembao azwaki kombote ezana ba descendant o bazaki sacré pour na ko réduire que l'homme noir akoki kozana punition ya l'homme blanc te yangwana omoni ke nzete o ezako représenter système ya sculpture ancestrale ya l'homme noir que l'homme noir azwaka face tangwana photo ezalaki te babane kozwa bilongi ya mfumu selon reine nayo na état ya service babengi ko salaki soko zakana elembo ya mbunda bakotia mbunda soko zakana elembo ya aigle bakotia aigle soko na elembo ya kombe parce que cette ndeke oyo nzambe apesa bakoko na biso lokola soso azana kati kombe ibu aigle onga alati manzaka na ye 3 mètres ya mapapu na ya na forêt équatoriale azana ndeko babengi pigeon o boto bengi colombe na kati bandeke mususu o nzambe asala apesa ba puissance que l'homme noir abaneko bimana kati nzoto na ye kokota na ba makambo wana metango ba mindele baye ba se proclamer que ba komba angelou bazu ba mapapu wana balati yango na omoni que soto landi exercice nyonso to mona ke pape azaka na kan ezali représentation ya église ya Saint-Pierre o ya bandaki comme ndekwa Yesu soko zina Marc 6 verset 3 mais Marie azalaki Marie aye koluka Yesu soko tali makambo Yesu zaki na bandeko na ye Jide Simeon bandeko Yesu tanga ngona Bible na Marc 6 verset 3 okomona yango yango na lobi ke ozaki cité ozali art vernaculaire soki na lobi na tika yango okoloba nanga ke bakoko no oyebaki maondeni tala dessin na bango ezalaki tala oyo nzoku tala oyo mama memi et donc eloko cela veut dire azana suki oya kitoko ezali ko représenter culture authentique ya l'homme noir donc na ko jamais ko simba oyo ke ezana ba croate
fona représenter bakoko na bi na biso na kombo ya nani ya Nzambe. Donc ça n'a pas voilà ya solo merci ya solo oleke ame makroa na itomona kana batu msusa memi kwa kati na ndako na Nzambe mais ya memi culture merci to sali ko continuer toujours émission na biso na papa Mangongele ya solo likamba nzete nga na comprendre ngo ngo utikoloba nzete ezali kisite nzete ezali bonganga te kasi ezali pona kolakisa bokoko na biso vraiment ya solo. Félicitations, merci. Natamboli pa ebele, na moni bate ebele mingi, bazali ko sa brancher na biloko mindele. Bazali ko bossa na biloko na biso bokoko. Mais ngane ko kuta bino awa na biloko bokoko, ko banda teni, ba signe, ba symbole, ba biloko to bino bosimbi, ezali ya bokoko. Kasi papa na landio na makambolobi, likamoko lobaki ngai na yoki yangote. Na ndimeli pe yangote. Bato pe bazali ko landa biso, tango biso ba ko croire na ngote. Ya koloba ete Yesu Masia akoya lisusu te. Mais alors que bamangomba ezali ebele bazali ko sambela bazela kankolo Yesu ba mususu kutu bazali ko bongama deja Yesu akoya Masia akoya ya kozala mobikisi bato wana tu batondi ebele bazali ko lobaka ke Yesu Masia akoya Yesu akoya yo lelo lobike Yesu akoya te papa ngana zala ngo sûreté. Bon, ceux qui nalingi na remettre yo questions et réponses non otikoloba, sachez très bien que Nzambe azali moko, il y a un seul Dieu. Pambate, décision ferme d'un monde nouveau. Ce n'est pas l'Amérique qui m'a dit parce que Maël et Naé, ils ont une dimension armement. Pendant qu'on crée confusion, là, je suis fier. Mais la connaissance et la paix dans le monde dans la paix, c'est Kimbangu qui donne maintenant l'explication du monde, la vision d'un monde nouveau. Que tout le monde sache que Jésus, aucun jour a copiétiné na terre oyo. Parce que façon ya matelaki, amataki na moto o bino bolobi ke basoda mi se kufaki. Soki aye bino bandimi mi se ko salani e ko kufa. Soki bolingi bo comprendre ngai, bon, na repese bino calendrier des affaires, tout ça la calendrier, il y a 18 ans 11 jours, ndenge éclipse linéaire et les 40 le 2 décalage, pendant montrer bino que ce n'est pas le blanc montarola c'est sur manette. Na mikolo ekoya après 18 ans 11 jours. Dernier gros sur manette, c'était le 21 juin 2001. Oyo après qui propagation que lumière et ko fraché biso jusqu'à que mi se ko kufa il faut to suma manette na sa commerce ezali farce ndenge pe ba kosi yo ke Yesu akoya na boyite ba o ba kondima ke Yesu akoya fimbo ko toka ya nini ya kekele parce que Yesu akoya te et nazo répétant que ba o ba kozela Yesu ba kokufa babo babola ba o ba koloba kimbango asaye pe asayaki bango wana nde bakobongisa mokila bakor bakoko donc ba o bakozela Yesu souffrance na bango yango wana mvulusi kimbanga lobaki boye bana bolona botia bibwele botia bambisi bango bazana église bakokoma babola bakozanga na musala bakosaki Yesu akoyana diamant bokosi bakosaki Yesu akoyana montere bokosi yango wana ngai nazana somo makambo ya Yesu te polémique ya Yesu ezali ya biso te Bantikriste bazali ba oyo bazolo bakombo ya Yesu. Kimbangu ayaki kolakisa biso Nzambe abako bango moko bato ya Yesu bakosona ndenge na bango. Jusqu'à ordre du jour tango ekoya ndebe église ekozonga na ambassade pouvoir ya Yesu ekozonga na pays ya Italie place royauté na evandi o bazali na 265 personnes ozo diriger phénomène il y a identification il y a kombo ya Jésus au Congo oye yaki na fimbo ya ngubu yango na photos donc sango na kimia na bolingo nyonso donc tout ça na contre mundelete mais problème à Yesu ezali supo na bisote ya génération ya Kimbangu ezali problème ya Italie akene nango na Israël so kuna ba ondimela eka ko ya kuna nenga matela ikuna bango mo ba yebi data ko ya mais pona biso Kimbangu lokola sa yaki ba bomi ndenge nyonso akufaka te azaka koloba bon siko nani yango akolongola sisu ye na yebi pe muta olongola moyi te kaka Nzambe nde muta salaki moyi nda yebi ti na mo ya moyi bon la meso donc lumière ezali na fréquence ya Kimbangu un point un trait. Voilà, merci à solo ezali likambo ya pasi ba bazali kolanda biso ba frère en Christ ningi bazali kolanda biso ngai na tumbola kabino te kasi na lukaka vérité ngai pe nazali koluka kaka vérité ndenge bino bazali kolanda soki bomoni ete makambo esali bino pasi bolimbisa biso kasi vérité fo ya parce que lokuta e umeli 19 siècle na kacha batete ya batu mais maintenant to comme na 21e siècle il faut vérité ya po ete kimisa lokuta o mundela yela kibiso ya solo ngana lingaka bino mingi kasi ezali pasi tokoyoka bato bazali awa bato bazali kolanda bazali bakimbangiste te
mais toye esika na bango mais tokoyoka bazali pe na chanson ya Kimbangu po toyoka ete Simon Kimbangu ya solo papa Kimbangu ezali ka ba Kimbangu c'était bayembela kaye tokoyoka nzembo na bango pe toyoka ya solo ke papa Simon Kimbangu azali pona mokili mobimba soko ndimeli papa Simon Kimbangu okobikisama soko yokeli papa Simon Kimbangu okozala avancer soki pe mboka na biso to ndimeli Simon Kimbangu tokokoma développer toyoka nano batoyo bazali koyembela biso bakoyemba pona papa Simon Kimbangu toyoka nzembo na bango ya solo nzembo na bango ezali ya pasi kasi tozali obligé toyoka yango tokolanda nzembo bakupetele melio bakareme yo salaka lokumwa satana baveye yo kokende kekela cha kindoki mwana Kongo Kongola makanisi na yo maso ya mabeyo bomande yo bwaka mokolo wana ndeko yo kozala wapi tala ya nzamba bakoko na yo babuku yeso tangaka boka kwa bayuda lido bakoko Kimbangu yo boyi yango moumbwa bibla bapaya yo komi mobola na mboka na yo Kongo mboke tonda na bomengo pastere Kongola makanisi na yo maso ya mabeyo bomande yo bwaka mokolo wana ndeko yo kozala wapi tala ya nzamba bakoko na yo toza kote ya kasi ozali kondima te bondima okendaka kokota bekise okaboli kindoki na kati ya Kongo ona losamba bapaya biyema na soloka soda Kongo Kongola makanisi na yo maso ya mabeyo bomande yo bwaka mokolo wana ndeko yo kozala wapi tala ya nzamba bakoko na yo yo mbunda bakoko betela keke kwa bayuda zela kanda Kimbangu mokole kokwela yo bunda bakoko binela katamba bikeko yo mwana Kongo sosola yo zali nani pastere Kongola makanisi na yo maso ya mabeyo bomande yo bwaka mokolo wana ndeko yo kozala wapi tala ya nzamba bakoko na yo yo babushi yeso tumbaka boko kwa banani boninyo bombi kindoki na kombwa nzambe milimo yo kolobela keuti wapi pondoki pe ya kolesaka bile na molimo tata longe Kongola makanisi na yo maso ya mabeyo bomande yo bwaka mokolo wana ndeko yo kozala wapi tala ya nzamba bakoko na yo yo bisalelo solakisa eza bonzambe te yeba yokoma meme kosa yuda kolia sigarete yo lingaka malasi ya satana mabere yo komelaka masuba bisimbi mama Kongo Kongola makanisi na yo maso ya mabeyo bomande yo bwaka mokolo wana ndeko yo kozala wapi tala ya nzamba bakoko na yo yo banzela yeso kendeke eza ya nzambe te yeba na suka kosa yuda telemeli yo makonza yo kopesaka kimbwa mapastere losambo na yo ekendeke nango na Ganesha mwana Kongo Kongola makanisi na yo maso ya mabeyo bomande yo bwaka mokolo wana ndeko yo kozala wapi tala ya nzamba bakoko na yo Kongola makanisi na yo maso ya mabeyo bomande yo bwaka mokolo wana ndeko yo kozala wapi tala ya nzamba bakoko na yo Voilà, ya solo merci na nzembo bopesi biso ya solo ezali nzembo ya pasi ezali nzembo ya pasi ya solo kasi ezali nzembo ya vérité maloba we lobi yo pasteur bongola motema na yo yo pe ozali kokende kuna bongola motema na yo parce que mayemanso ezali kosala makuna ezali yango te ya solo papa l'air na télévision ezalaka mokuse tokomi presque na suka émission na biso soki na makambo to sololi na bosana kilika moko pona kotuna yo to pe yo po bosana kilika mpona koloba na bayo bazali kolanda biso oyo côté ya l'homme noir oyo côté ya peuple africain oyo côté ya mokili mobimba pona likambo etali
fumu kimbangu pona likambo etali papa kimbangu na yebite likambo nini asuko ko koloba oyo ko teya mokili mobimba. Donc likambo nanga ezali ke bato bayeba ke kimbangu azali 4 points cardinaux azana dernier mayele o nzamba sala forme ya diamant. Peut-être nena kama bato bayembaka libanga atalo tamsi bayembelaka ye po ngayo munalati babiloko wana ebele awa bamabanga oyo yapesa biso ba jaspe kimberlic ba saphir ba emeraude na français bazobenga yango na poto ezalaka te koto nde ezalaka do yo mwana poto koto nde so lingo ba vrai nzambe yaka nde visite na nature o mona place babokoloka banyama ya nzambe o mona biloko nzamba sala lokola lelo tozoloba boye biso toliaka Thomson te toliaka basoso bachasse te. Donc idéologie ya ba clonage wana biso wa kimbangu aboya yango biso todamaka mbisi ya fleuve Congo ndenge lelo na kopesa bino yango. Donc lelo tozo vivre ke nzamba za moko bolingo wana o bambuta bazanango mangomba nyonso bakomba kimbangu basangana babima eloko moko bayeba connaissance ya vie ya mutu wana babenga kimbangu na caractère na ye na nebimite caractère nzamba ko na nebimite tango ekobima ndenga lobaki mokile kozonga nesengo ndena souhaiter bonne chance na yo moko ke nzambe oyo apesa ki ndingisa obota mapena makambo yo a continuer kopesa yo bo moto bwa biso olemba te parce que poto moko biso tokoya nde koteya mutu mwindo azonga na mabele na ye na oyo amona aya kosala ba machine nango awa oyo amona so calcule ekoki te tokoyede parce que biso za na bonzambe nzambe azaka atangaka te nzambe ana classe te nzambe azaneka na mayela biloko ne yondo kotanga biloko na ye yango no monike kwa kimbangu azana biloko wana po na ye chic peut-être parce que French na ye est différent na oya koyokola soka bandi koloba français wa okasanya ti yende français azana français moko propre azana mayele koloka monde entier yango atikela biso tonalité ya French na ye yango to bosaka French sans que toke ine mikili do soki tokiti mikili tozo bosser French na yo mo mokolo French na mikili okasaka kimbangu yango asuko original ya français donc aza tout pays et to sepela ke hein mutuana alaka biso na plaisir à sika ke un monde nouveau qui s'appelle Congo ya sika la paix dans le monde dans la paix yoka sinae sina guerre te na kati na ine to ko découvrir variété ya ko créer ko inventer le bien de la nature obne bolobake mutu mwina zanga maele non mutu mwina na temps nae temps siko ko ya biso siko bobenga biso to ya na tableau na ba créer to l'accepter siko oyo to ko sala parce que maele na ezande maele ko créer eza maele te ko vana chiki to ozo vanda boyete kimia nzambe ezalake ba o ba yebi kimbangu to sangana ba o pe ba yebi makambo wana aboya Camerounais te aboya français te aboya mundele te azana e tout étendu de la terre oyo ka ondimela nzambe ye wana akomona kimbangu ko mobikisi pe oyo akopesa maele pe bwanya Nicolas ni ya mesa do atikela biso nzete te atikela biso baptême te atikela biso kaka bwanya pe mayele na ebite soko okata nde mutu nanga ndoko botola mayele wana na ebite parce soko kati mutu sali crime au moins toke na tableau au moins na bwanya sans eloko te mutakanga maboko bo aotangelo le passé o eleka o esalema o ekoya o ekoyaka o elekaka o ezalaka tala mutandengo na papa est-ce que ngana ke noko boya ke asalinga zoba au contraire grâce na ende lelo bakomo benga mangongele lelo moni ba jeune bakoma ko linganga plus de 23 000 ngana vanda na bango donc nazo ko encadrer bato belé pona nini bazwa kaka maele bana université bazaliawa bayaka pe ko tunanga bazwa pe ba formule après en plus de cela tu as une pharmacopée koyekola toutes ba plantes médicinales tropicales ba maladie nyonso esalaka mutu biso to bikisaka ngo à partir ba plante ya ba koko na biso siko formule wana na poto ezate siko to kosala nini sengesiko batu bayeba kimbangu azali na bomoko pona mutu nyonso aboyaka mutu te conseil nanga ya suka ke félicitations na vraiment ratelki félicitations na bakonzi nyonso bakambaka émission ratelki papa Mayoma na pesi mbote puisque un bon jour abenga pe biso to ba téléphonaka pe apesa biso pe ba conseil que vraiment bozana maele wana parce que kimbangu il est partout. Félicitations na bat nyonso. Ciao, botika malamu nde to monsi na komba nani? Ya Nzambe. Na pesi bino vraiment bénédiction ya Nzambe bakoko apambola biso nyonso. Voilà, merci à Solo. Wana ezalaki liloba ya suka to komi presque na émission na biso. No lobi ke ndenge na lobi mokolo mosusu soki bino bato bazali na émission bo sepeli nango bo komela biso bo benga biso na ba téléphone kaka ndenge bo salaka bo koma na boîte à email to kozongela susu papa Manumba papa Mangongele. Ya Solo émission na biso komi presque na suka to komi prena na suka. Baninga o bolandi émission na yebiki ma mingi o bino bolandi awa esali bino pasi
mais mingi pe bolandi